ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana oyo bamitungisaka problème ya po, bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon Soba Misana Kolanda, Irène Masiandoki TV Identité à Bundes, oh maman abino la cabino kakaba histoire vrai, pour essa la bino va vraiment kasi nabanda kunabino, partout bozalin denge tango sur la cabino la maboko nzambe, nzambalola abate la bino pour na confiance, bopé saka maman Irène, patience, fidélité, bozala kanangona Irène Masiandoki TV nzambalola asa la bino bolamo. Na ebisa kabino nga na la ka proverbe 19 20 parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te babi mwaso asisi kisongi ezalaka nga po ngande na tonga koleka bango yo muto za na lisono oza na posa babeta yango benga mama Irène Masiandoki kitoko beta ngo ndenge kopesa yango soko lobi totanga kombo tokotanga soko lobi kotanga te biso totanga te parce que to c'est la proverbe 19 tina na biso ezakaka epesa yo nanga conseil na suite ya vie bamure zignon son apesaka merci na bandeko bazo soutenir nga ndenge na bandaka toujours na sponsor nanga officiel Betty la patronne na kati à Londres moi ça longa mpiaka moi ça mebla vendenda kuna Versace balobi la patronne Betty ya Dorte Achille kapesa respect ndenge kaka na lobaka merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham yavie nanga Jean-Si Bolanga tokendaka bongo na ya Willy Musheni le vrai code mboka papa social bazua moto moko bien code mondial Willy Musheni tozo kende bongo bamure zignon son bolandaka mama Irène bozala toujours na confiance ya mama Irène parce que 2025 tozo beta makambo ya minene batu bazo benga ba publicité ezo sala mabalobi musala nde ezo kende kitoko makasi parce que biso tofinga kate baleki biso na kofinga biso to leki bango kaka na masolo ponga nde Betel Pro Max bongo te Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya Messi Fils Lokilo lana bandi kokende mbala moko na moni vie nanga kokodia nzombo ya Simondo ya papa depuis Irlande balobi umela bamure nazo rappeler bino PDG Guy Boza Mtunga prêtre na kati ya Irlande akangi masolo balobi asimbi Suisse na maboko asimbi pe Allemagne yo mutolingo tinda mbongo na Angola ko hésiter te benga biso
ozwa numéro ya PDG Guy Boza Mutunga prêtre. Tokendaka bongo bana Bundes olingo tinda carton Angola, bana Frankfurt tozana Tantine Émilie Tunga petite sœur propre ya PDG Guy Boza Mutunga bazo sala ensemble yo benga kaka biso okozwa ba numéro okozwa solution na ba problème nyonso ezotungisa babi Angola eza na maboko ya famille Tunga. Ba murena ba mureze nzamba lola mona bino mama Irene ayaka boye. Neli bino lisolo moko eza lisolo ya pasi eza lisolo ya mawa. Boko kamwa na kati ya Allemagne makambo ya minene esalami mwana ya 5 ans amemi poison na kindergarten. Kindergarten ezali crèche. Mwana kendaka crèche azana âge ya 5 ans mwana amemi poison na kindergarten. Ba murena ba mureze bo partager nga vidéo bande konanga tant na ebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokili ezana ba réalité ebele bande konanga. Liso na zobeta muta pesinga liso ezali papa oyo aboti mwana oyo amemaki poison na classe na crèche disons parce que na 5 ans akendaka kindergarten ndenge biso tobengaka na allemand amemi poison kuna papa ne oyo aboti muta benga pesi solo ya mwana na ya mwasi azana âge ya 5 ans bande ko bo partager lisolo bo landango na bokebi eza ndenge nini papa lobi mama irani bete liso pona ko pesa ba mama conseil d'abord ba mama tant tozana ndako tant to finga ka to contrôler ka langage na biso po bana biso ya mike balandaka ba mouvement nyonso biso to salaka yango bana balandaka okomona mwana azana 5 ans na tendance ko teba tu Puyo mama otiaka ngo mingi mwana tellement vandaka no mingi alandaka kaka oyo salaka mama Irene naza papa moko na salaka butu mais soki na koti na ndako nanga eloko ni na salaka na talaka nanga télévision na lekisi air na zui bana nanga na ketika oya mokolo na classe na zui oya moke na tike na kindergarten parce que na 5 ans na zongi na ekolala parce que mama na bango pe asalaka mama Irani soki pe na la muki lokola nga naza na voiture na kendaka nanga pe kozwa bana e dérangeaka nga te baza bana na ngai mama Irene promni naza nango nakende kozwa mwana na classe madame do etiere na bango lokola to bakaka madame na bango maîtresse etiere nde to bengaka ba batalaka bana abenginga abinanga azana posa kosola nanga lobi oh mwana na bino alandaka ba filme nini epi na ndako na bino bo vivaka ndenge nini ayebisi pourquoi bi parce que to moni mwana ayaki ne loko moko awa na sachet eloko wana tango to tiaka bango na bakiti na bango ya bana to tie basani na mesa to tie ba biloko banda kolia mwana afungoli loko wana azotiango ndambu na basani ya baninga nyonso soki atie azulutu abaloli yango to landi mouvement ya mwana to moni yango bizarre to botoli eloko yango eza poudre moko boye epi bana balia kisusu biloko wana taparama poudre na euti na ndako na bino mwana mbala bi non biso mwana ko na poudre awa tabi oui parce que mwana bino ayaka na saki na mukongo seka tiaka ngo na kati ya saki po ndenge totuni oziongo ake kozwango mbango na kati ya saki na ye mama Irene balakisi nga poudre wana oui eza na sachet moko lokwa euti Afrika mama Irene esala kinga bizarre na mboko eko pesa ngo mabi non moi to pesa ngo ezate parce que to moni lelo azotia ngo na biloko to ebite atiaka ngo déjà mais je ne crois pas c'est que mbali bosolo pona ndenge to surveiller kabana soki atiaka ngo to ndeko mona mais lokola to za na école to moni azotia ngo na basani ya mutu moko to landele soki atie poudre na liboko abaloli yango apangusi loboko na elamba na ye esali biso bien te to bengi déjà mutu alandela kabana batayunge na mtu to expliquer bango babi poudre moi to pesa sango ezate fo bayeba ezanini mama Irene meko siple bango boyebika mundele aboyi mama Irene na ndako na beteli mwasi nanga o poudre nini nga bitana otiko zo mwana balakisinge poudre moko boye apparemment euti pa na biso pona sachet nango na emballage on dirait Afrique mwasi nanga lobi ayebi na yango te mama Irene ezalaki jeudi tango to moni biloko abongeza ki jeudi na zui mwana classe to lali mama Irene to komi ba 23h40 boy mama Irene du coup police ayeli biso na kati ya ndako mama Irene bandi ko fuye ndako na biso oyo eza poto bande ko bolanda liso na bokebi boko comprendre pourquoi papa ya boti mwana aye na ngona Irene Masiando ki TV po ebike na kotanga kombo te na kotanga pe kombo ya mwana teni ya mwasi mais na kopesa kaka conseil na système ya proverbe 19:20 po sunga yo nanga kaka na suite ya vie ba mourir na ba mourir esali ke police bandi ko fuye binda kwa pandi bake ko mona même kifunda wana ya bongo kaka na saki ya mwasi nanga oya kendelaka ba feti saki ya basu ya miki ya fier kifundana na kati bazui kifundana bake nango tant bake nango ezaki jeudi mama ikani lundi babengisinga na kei na komi kuna balobi oui biloko mwana kenda na kindergarten e utaki na ndako na biso
po eza ndenge moko na o bazwi na kati ya ndako na biso. Mais basali ba examen nango eza kisi moko soko zo melango elembisaka mutu okoma faible okoma fatigué. Nani amela yango po mwana memango na classe ake kotila yango baninga bakoma faible. Nani amelaka kisi wana eza ya yoto ya mama na bango. Mama iraninga na mwasi nango mtamela kisi wana azate. Na bandi ko réfléchir mama Irène ezaki na temps moko boye ya 6 mois passé na belaki makasi potentiel etungisa ranga. Mais na koma ki kolemba mama Irène na koma ki faible tina nzota mibali. Na zai vraiment côté les malisusu te na koma ko lemba na zo toka na zo ebate pona nini. Mama Irène akendaki pa médecin maintenant asala kinga ba examen ba ben makila balobi na ke tika kisho melaka kisho zo mela ezo lembisa yo. Nabi na médecin nazana kisi musu na milate mama Irène mundela kosa te ba kuti kisi moko na makila oyebi seko melaka kisi ba benzo makila ekola kisake o consomera kisi moko boye balobi kisi nga nazo consommer yangezo lembisa nga ndoto ezo komisa nga pe faible kota mibali nabi nazana kisi na melaka te à part kisi ya tension. Madame mwana médecin a atali kisi ya tension abi je ne crois pas que ça kisi oyo ezo bima kisi mususu mais mundele pona ko éviter lokola nga no beke nazana kisi mususu te a changer kinga kisi. Et attention, mais befi wana ebandeka kusala mama Irène. Na eko comprendre mama Irène tong na ena ndaku na soeli na mwasi ngabi toza na problème. Problème eza sérieux eza mboka mundele. Tala kisi mwana memaki eza poudre moko selon mindele bake na la laboratoire eza na matière moko na kati ozo consommer kisi wana eza pe komisa nzota mutu faible elembisaka na anticorps. Et puis ngana kendaka pa médecin na ebisaka yo tsabi nazo ye babi mais kisi wana euti wapi ekomati na kati ya saki na yo. Madame il faut loba parce que bimi na kati ya saki meno koloba teke bana mbati yango po bana bazana no miki. Et puis bezo mona eza ba produit na biso ya Afrique e komi na ndako ndenge nini. Mama Irène ko sommer moi si parce que moi sinanga akepa frikité tozana ndaku mama Irène mukileza makambo pesa basi ya poto conseil to mona ka tozama ile tango totsaka bakabelo ba perruque bilo mato ya minene mais tozama ile te tozaba zoba tozomi boma biso moko sanke to miye baba mama poto bozo bakiti bo vanda eza likambo eza sérieux eleki na kati Allemagne bato bazana procédure na l'état tala bana bato na kindergarten bakanga mwana bino ya mukia 5 ans ayena kisi mwana soka tiango na sani apepuli maboko abaloli na lutu exactement mwana mona ka ba geste wana pa ya mama na bango mama Irani makambo eko bimata on a sommé mwasi nzoka mwasi nanga marraine na biso oya libala ba marraine bandoki marraine na biso azangolaise akendaki Angola ayelaki mwasi wana kisi atiela kanga na biloko ponga amona kanga clarté naza mobula basi eko neutraliser nga na kotika via kindumba na ndo aka o mwasi nanga azoloba mama Irani chose grave banda marraine pesa mwasi nanga kisi wana depuis na 2022 nga na consomma ngo tilo na eko découvrir na 2024 mama Irene eza kisi ebomi nga nzota ki mobile mama Irene nga na telema asulte pona kisi wana mama Irene tala basi ya poto nde baza bazoba tala basi ya poto nga naza na poma tension etongisaka nga mama Irene na bandi kolando lelo te bamure na bamureze na lobaka eloko oyo olingo tela mobali kisi ya bolingo yaya mobali na soka abela cancer abela diabète azala maladie moko tension yaya oyebi dose ya kisi ozotia te mama Irene ntango na somme mwasi na bengi na oncle ya mwasi nanga mwasi ekobimisa vire talobi nga na tie poison tabi wi otielaka nga poison po nga na insiste kaka eza poison mwasi ntango moni ke poison eza grave po na ye alobi eza poison te eza kisi moko marraine na taka na Angola apesaka nga soki na lambi natiaka ngo na biloko kolia pona nini mobali nanga banda koyokela nga atika via kindumba mama Irene mais mwasi nanga mo ande na osouffrir na ndako pona sepelisa nzoto nanga ki mobali lemba na yeba rate lemba pona nini mama Irene ata na kotisi esprit na coucher na mwasi na Irene na telemaka na pasi nzoka ndese ba kisho nazo consommer mwasi ataka na biloko kolia yango pesa bandeko mibali conseil soko za na mwasi moko na ndako alambi biloko bolia yesa liaki na osala régime na ye munene papa kolinga olia biloko ante basi baza bandoki mama Irene nazo souffrir na poma 3e lokoleza ya kolemba nzoto koma kolemba ngana koma kotoka na yeba kateza maladie nini ba docteur ba insista ka na tika kisho na zo mais mama Irene combien de fois ba changer nga kisa tension pour kisi na melareza ka tension nzoka na consommer ngo na kolia marraine na biso asimbaka biso na libala mutakenda ki Angola ayaki na ba kisi na ebite soki pa pesa kango parrain mama Irene eza pasi pe mawa na ebisi mwasi na apesa ka pe parrain o nga na ebi na ngate nga na bande koleleka ba
comportement na yo ndenge ozora ba makangu ndayebisa nga soki na kangola makambo ekosila tanga uti angola nda pesinga kiswa na tiela kona biloko mama Irene pesa basi ya poto conseil kiso yebi nde baseli yango te dozo yebi te mais amona ngande na souffrir sexe telema te elobela moi c'est loti donc pour na fa bomanga sexe na koma bongo pona zo ba makangu te mama Irene okindoki te na bomba ke loko te mama Irene biso no beta parrain na biso akoyokango na bomba ke loko te mera na benga ki parrain na soli na parrain tala marraine loka pesi mwasi mama Irene exactement parrain so ebisanga pesa na tamo sexe na ngitele ma asute donc parrain penenga zabo akoma ko souffrir na problème ya troisième lokolo to eko comprendre que marraine pas tiela kango parrain mama Irene tala buzoba ya basi yango mibali mingi bozo telemaka te bo contrôla ka biloko nini balesa kabino basi ya poto bakoma tino dasa kotela moto kaka na makila na biloko bandoki balataka perki basala maquillage batie manzaka batie pe basil bandoki munene mama Irene santé na ngeko mina ba problème eza cause ya bakisho batiela nga na biloko kolia e utangola mama Irene tala kindoki ko tangwa tiaka ngo mwana biso azalaka mwana mukie avandaka tanga so tila ngo mwana mona kana ba geste mama na zalaka zui poussière atie na biloko baloli apepoli maboko mwana zui poussière wana mama na tika kiko na mesa ake ko pratiquer yango na école mama Irene bandi ko zongisa makanisi mikolele kazo ebisanga obwaki biloko moko ezalaki ana cuisine bibiloko nini o na teki biloko moko fenêtre na poubelle c'est pour na poubelle c'est pas grave mama Irene na ko comprendre kazako luka kifunda ne wana ebungaki mama Irene pesa conseil na basi tango lo baka Jésus Christ revient bientôt mwana motazozonga mama Irene basi bazami te mama be papa tozami te mabe makasi bino pe mite mabe dona biso na bino batami te mama be muta malamu azate yango na confiance na Yesu masia molinga mi malamu ba mama poto botika kotiela mibali bakisi na biloko mobalo ozotiela kisi na biloko aza na avion ta sombe hélicoptère ta zata na jet te aganyaka 1700 2500 de bansko baganyaka yaya ozotiela na kisi po asala ndeti nini na vie na yo soki azozo ba makangu mama il faut tele ekisi lobane kaka na monoko yoko pekisa mutu sentiment eloko na yemoko nzamba salianga zokotsango partout azana droit mbinzo na yemoko mama solo la kaka mbinzo ngozo sela zuo linko ka partager ona batute yo mozo bomangi tele masute bongo skwelenge vini za wapi mama ozo boma mbinzo a papa okindoki te baninga bazaka so papa mikwazo telemato bandi ko sala befort o changer lambeli o sombi ba yoplo linko yo kateli dele solde ba yople mama oke ko somba papa mela ba yople wana nso sala chérie na sala moi tanga wisi bébé na maseyo chérie ya kanano na yembata na tala soki zo fonctionner ya baninga bazo luka bambinzo na bangi ningana ka yote nzoba moi sabomi mbinzo papa botala makambo masolo mama Irene akobeta mama bomimbinzo papa na bitiatia mama Irene ebanda banda kotila ngo eloke change na ndako na bisizate na linga kendenge kaka na ebela aza mama bana na mama Irene tala ba marraine na bandoki yango bino bozo kolisa bana batata na ba mama ya poto bana bino ya basi 22 ans 23 ans bazo bala boke bana ba marraine boke bana ba marraine batu bapanza mabala batu na poto batia kisongi mingi za ba marraine batu abuzo bakoya kosimba mwana poni mwana libala ezoki malamu yeba na bazobala te abandi ko pratiquer kindoki marraine wana za ngolaise auta na bapusia wana na ngola alesa ngona parrain tant na kele pa parrain na hôtel matin nzoka parrain pa tele makasusu te botala makambo mibali mingi bo mwana poto na mandefu bana poma hôtel mais 5h du matin ndenge tata so tele misaka moi les gableux na coin mibali mingi ba magableux na bangi kufete le makasusu te mama bombi minzo papa na Allemagne et pesi pas pesi mawa mama Irene minute wana prom na l'état pour na l'état zolandela kisi wana et pesa rabatu faiblesse na nzoto disons nanya melakango eskenga to mwasi nanga et se retrouver na maboko mwana ndenge ni omboka loi mama Irene pesa basi conseil basi mingi babeli ba cancer pour na kolanda bato eloko soko eza libanga otiango na mai libanga ne silaka soko sokoli yango na se okozonga vierge yo za na bana mibale misatu mine oke ko mana mobalo zonga su vierge mobalo ko mono muta misala mabeti akomono ndoki yo msobo soki zonga su vierge libanga wana eza libanga sango tiango na mai komi mai ozoko tiango na kati ndoto tango ekanga makune zongi lo su libanga ya cancer matrice tozombi bebi sabanzoto pour rien moi ça maela bongsanga nzoto ka na mai ya malili conseil na ba mama mai ya malili kaka yaya mai ya malili koyeba ko repasser mukadi na yo ya mama
ke bana bitiatia ndeko na ngai basi mingi bakwamba boulevard a Lumumba ba mama mingi apoto toza ya kobeba biso moko tozomi bebisa na bitiatia biloko ano kotia libanga ekokango pona tamoko na tamoko ekanga lisusu to tikali wululu biloko ano zotia lobeke botolo ba cancer matrice ya kokufa kotika bana pona bilenga 15 minutes kako sepelisa papa ya mwasi asala la kaka maya pio mwasi soko za propre maya pio makasi mingi nde na luketo tango zo sokola yo sokoli nzoto na maya pio sisi ozwi maya moto bandi ko finali bumo ofina luketo ya ozobi na kamulangu tango zo sokola maya moto zo bongisa ba rasor ba ngoni ya ngwana kaka boyoka ya po mosapi soki la alliance kangela rande luketo bwe mama yo nde makasi na luketo kimande biloko ko mapwa pona mbetu zalande souple onde makambu ya ovandeli papa okebwe na opesa bino conseil ya solo aubergine te ya biloko totia ebebisa biso nzoto mwasi poza la makasi ba mouvement na epe kontaka maya pio nde bongisaka nzoto boko kufa mwasi moko na limana bomimbi nzo papa epesi pasi epesi ma ba morena ba moreste topesi conseil na ba marraine botika ko bebisa mabala ya bato pe bino ba mama poto boza ba oui mama poto mutalo yenga ni koyoka te kisu ezo kondisa ye famela moto akondi na kisu wana oyebi te bantikor neza ndenge nini yo belaka nini poke komela kisu ekondisaka mama poto niko ateko kisu ezongisaka vierge ye fois mika mama poto niko ateko mafuto etelisaka ye fois pakola yango bilonge comme biso loka ba mama kala tokoma ko banga ko bima sans maquillage ya filtre ya mamoto nanya tikali siba na filtre ya mamoto na TikTok moi sinos na filtre yango mon mobala lulio na TikTok na filtre tombo okuta be moi sazo mobala omo lokola koko na bino po pesa ki filtre makasi e bomi mobali moral ya linga ki ona filtre en personne boe life oza bongote pona nini bipakola pakola bambange koma biso lokola bakoko misu na biso na sekota mabulu pona bitiata to sisi posonyo so na nzoto biso batachoko tolingi koyoka te mutu bwazo teka biso antokei nzela mukuse ya mabine pa ya mama Cornelia nutadi la mwana telesi mwasi tata mafuta nesa makana losu mafuta nesa makana bambu kuna dega ezalaka te bolingi koyoka te boyinka te kingandi mafuta boke kinga yango bozobeba mama Cornelia nzamba pambolo biso kuna tosela ka bambu nzeta bambu na loso nde makambo tala ndenge tozayaya otali mwasi atela bandane longiti na linzaka yaya atela propre pokuna kisha makasi zate bokende kobongisa lopose pa mama Cornelia notadi la mwana telesi mwasi tata grâce light cosmétique mama moko na limana bomimbi nzo papa abanda kotiela papa biloko na biloko kolia banda kala papa telemaka lisusu te tala nzambe ndeka ke bimisie mwana memi yango na kindergarten mwana azotira biloko na sena baninga soki atie poussière abaloli apangisi maboko ne lamba exactement mama na tiela tata ne bongo mwana monaka yango mto finga bato na miso bana keba yo mto sara ba life ozo finga bana bazana ndako keba ya bana bakopia kaka oya biso ngana zanga na témoignage ya papa moko bwaza komela cigarette na lobakelo komi papa na mama ngana tika komela cigarette mutate yanga te nazalaka na mwana nanga ya muki ya mobali ndeka na bima na balcon na temi na kwa nazo filmer mwana nanga amonaka monsu to vanda na mama na ndako ka bezaka ni te mwana nanga bimika na balcon alokotika cigarette nga nazai komela keka na point o nga na telemaka abeti fazi kaka ndenge nga na betaka mama na linga bima luka mwana o mwana kewa luka to fongola ki porte sa balcon vike zaki te mpepe kota mwana babi chérie yaka mama to tala mwana mama ira na yoka pasi na motema na botolaka mwana cigarette na beta mwana te na lobe loko te meren banda wana tilo na tika cigarette na teyama na confirma ke eloko nga na salaka eza facile po mwana kopiango parce que bana balandaka biso na yebi ke cigarette ebomaka nzoto mais nga dana mesa nango na boyi lobi peut-être nga na obika maladie ko be ekozwanga te ba poumon ko bika zu maladie te grâce mwana okiko banumi ya cigarette mwana via mwana nanga ebebi na teyama bongo pona koloba ke nyoso biso ba mama to sala bana biso miki ba yango nazo ebisa bino sembo malobo tolobaka kofinga tofinga bana bakangaka bana bazami tout pete tala mwana mona kango lokola maseki yazune poussière zo kitia bloka baninga na kindergarten na basela bango mike wana soki atia baloli me ba madame ba monyo mindela compliqué alande mona bieza normal te comment mona ko sa ba gesto seka mona ngo pala bango mama ira na minute zo un problème makambo ne isilité na beti yango na Iran Masendo kiti po la musa ba mama poto bokola
mama irani plan na ngeza ya obeba papa zo regrete mbinzo abandi kolia biloko ba mama nanga penza ata yomuko biloko euti angola so basombaki yango na wenza roche soki roche soki eutaki na palanka soki eutaki na kibolo soki kibokolo soki eutaki soki na wenza soki rocha soki kombo na ngeza rani ba wenza ngola ngo yaya mama nanga penzo zonzima biloko be marraine azangola eza pe soki kolesa tonto bata kongolo boma kongola batumbinzo epesi pasi nzamba pambola bino pona patience fidélité confiance ndenge bozelaka Irane Masiando ki nayebi ke bibishi mwanzambi euno azolanda lisolo ba bizu esiko za kuna na 001 bibishi mwanzambi kama tayo yango yo fozwa tokutani mbala sima pese nanga ba bizu na Naomi Muwenge ya Naomi pe yango mwasa papa de Gaulle na kata lutone copine nga biologique bizu yango ko tutanga mingi te oza contaminé awa grippe nde makambo Naomi zongo na musika copine nga biologique Naomi Muwenge ya makolo milai na kati ya Londres balobi umela mwasa bata papa de Gaulle Muwenge ba mouri zinzamba pambola bino partout bozali apambola vie nga Jadon Fumwa Zélande ya la reine Vani na kati ya Belgique to kende bongo apambola vie nga Simon Kibuki di Mutambongo na kati ya Luanda ba mourezi na beau sanitaire na pesa bana ngola ba bi boutique dona fina na kati ya Luanda Natasha Sima o ba bize be na kati ya Bundes ba merve na bino bande ko nyos bolingara mama irani pe alinga kabino mama Chantal Vita na kati ya France bonane mama Chantal Vita mama Leki Sandrine Kiangebeni madame Lenganzo ba merve na o Cynthia Mbongo salelanga kaka musala vedi que Cynthia Mbongo sala musala maman Louise Koli de moi-même maman Louise Koli ba bisous maman Rosita Tenda vedi que famille Tenda partout bozali nzamba lola amona bino maman Esther Yanzala moto na nzambe boya mikolo na osa publicité ya site moko ya mwana mama Esther Yanzala azote ya biso sango malamu balobi sango malamu ekosakolama mokili mobimba bokende kusabone na YouTube mwana kalate nazo komela bino ngo ndenge ezalaka bokende kusabone kuna mwana nzamba sali grâce azote ya vraiment kitoko tokutani mbala sima soki mwana motazongi te partager vidéo s'abonner liker na Irane Masiando ki TV yo mtoza na anniversaire na olingo sala publicité benga bisoza pe na lisolo benga Promax songi ya réseaux sociaux na tonga rande kitoko na tongelo koleka yo moko disolo tokutani mbala sima bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ah, deuxième. Fashion. Il y a quand même un moyen de s'engager, ma casquette à la place à la faute à l'homme, le passe la commission et ma classe. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos dans la scène, on dit non, Lucas, fils fashion. Et t'es qu'à Lucas, t'es là qui sont en avis aussi qui est dans les robes. Dans la toute petite mon a ça qui signe, on a commenté à pour les banaux blondes. Ça peut s'adresser la vie. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez bien accepté le bouton ma case. Ma chérie, on a pour se aider. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya Kano Gene.
collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya bapapa basengle ya kitoko ndenge kaka bozomona mpona kolatela baveste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion. Adresse yango wana libumu ezoma forme chemise evanda po esala bien ya bapapa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto. Toza na ba vernis, toza na ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba saki ya din. Oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de